Bonjour, bonjour la famille, bonjour, coucou la famille, bon déjeuner dès ce matin, voilà. Coucou la famille, bon déjeuner, la lelo lundi, voilà, les 6 janvier. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. En tout cas, Boboto, Bodeko, dans l'église catholique, tout bandana bango, vraiment, dernière émission, d'après ça, catholique, mbotete, et ça là qui bien te. Voilà, donc, bambote, oyo, et ça là qui tout, comme kasi, na moni importance, nango, parce que, bato catholique, et bele, ba komelinga, maman la danoise, toyoka ki mbote na bisote. Alors, to bandi na bango, vraiment, boboto, bondeko, na katia mabota na bino, surtout na 2025, Kimia ezala ebele. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika bizubino, matondo naba kimbangiste, yenge naba dekonapso ya bundu dia Congo, na église ya BVA Longo. Vraiment, bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise Mamale Kinabino International. Voilà, aimez l'émission, likez, juste na rozobino tamingite, vraiment nazana moi retard mouke. Voilà, et puis voilà na zaki libanda talakaka kozonga kope maka jongo kwale. Musale bandi, bino moboyebi musala papa, musala mama, yango nde pesaka mutu azala na moi honneur na ye, azala na moi valeur na ye, ezali eloko to bengi musala. Alors bande konanga sans tarder bambote nanga pekei na bande kona biso ya bima, pourquoi pas ba oyo bazala ba pe bande kona biso ya ba musulman ba salam alaikum bisika bi zubino respect kandingi zala makasi na ba chef coutumier na biso tokei pe kuna to PCP ba de kona biso ba témoin de Jéhovah néo apostolique bande kona biso ba soutena kama kasi na tanga ba bonane batu balia bien armée d'Isali. En tout cas, toute tendance confondue, église nyonso sambelaka losako toleka. Voilà, bande konangai na ye na mbangu pona sujet na kokota nango a profondeur ta mususu après ya mwana na biso ya mwasi oyo azoleka na ba télévision azo expliquer ndenge ni ba violaki ye. Bande ko mwana wana tango batindela kinga ngo tango na monaki yango vraiment esala kinga motema ebangaki aza vraiment presque ndenge moko ne longi ne lobeli na ba linette netika mwana nanga mibale. Alors ba oyo ba yebi mwana nanga mibale vraiment ba oloba maman danoise ozana raison et ça la kinga na tali na bi comme si vraiment ma fille na couleur à peau na ye parce que ma deuxième fille a sa peau claire. Alors ba ndekonanga et ça la kinga moitiki dans le bi et loko nini bandeko surtout biso ba oyo to botina batate belé bande konanga il faut ça la tension mibali bazala kaba sauvage bande ko mona na bino so bomoni ye bozela na chai mo muke ba msupe bazala ba moni pété la danoise azolo bela nini bande ko ba msu bazala mibali belé bazala ba sauvage ba mama mbingi ba bebisi bana na bango likola mibali ba mame belé parce que moi na oyo koyoka histoire na ye mutu a violé ye mutu a bebisi vie na ye ndenga expliquer mulai eza ba mibali o mama na bango bande kozwa eza tata na bango te ozomona et puis biso ba mama belé nazo ba te so mama ngaza mutu kisangani to pe colonie. Bonjour selon l'endroit où vous me regardez. Voilà. Là, je suis Forak à Bongo. Je vous avais dit que je vous ferai la partie 2 de mon témoignage pour le samedi. Donc, voici la partie 2. Et ça va partie. Na fika partie ndambwe. À Baby Savinana et qu'il a gâché ma vie depuis qu'il a abusé de moi à l'âge de 13 ans. Donc, je vais d'abord commencer par dire, j'ai un message quand même pour toutes les personnes. Je vais m'exprimer en français pour que tout le monde sache que toutes les personnes qui ont couché avec moi, je parle aux jeunes, je parle aux gens de Bruxelles, les gens de Alost, les gens de Zinga dans les provinces de la Belgique. Je parle de gens où j'allais à Paris. Je m'adresse aux gens de Strasbourg. Je m'adresse aussi aux personnes de Mulhouse. Ceux qui savent. Toutes les personnes là, allez chercher
Si vous êtes des musulmans, allez chercher des imams. Si vous êtes des chrétiens, allez chercher vos pasteurs. Allez voir la mère de Fatima. Je parle à mes frères musulmans, vous qui m'avez connu, vous avec qui j'ai fait des partous, j'ai pris des quantités de drogue énormes pour essayer de me cacher de la communauté congolaise. Allez chercher parce que moi, quand vous me voyez là, dans vos maisons, j'étais simplement en train de travailler. J'étais en mission que mon oncle Guilain m'avait envoyée. Ma mission principale est de aller récolter les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes avec maïs, comment vous expliquer, les sécrétions qui sortent par voie vaginale lorsque moi c'est à bois caca. Une fois que la femme et une fois que je fais mes tours de lesbiennage aussi, Maïwana aussi, Tonton Guilain et ses complices qu'aujourd'hui je vais citer. Donc je vais citer premièrement Héritier Ngoma, celui-là qui avait des locks à Kata, à Salana Social. Je vais citer Tonton Ness Makiazi. Je vais citer ces trois personnes-là. Parce que c'est avec eux que nous, la lobby bien nous, qu'on faisait des rituels nabiso, cérémonies, tant où ngai, pakolinga biloko. Pour tout ça, la cérémonie, pour être plus clair, excusez-moi, l'enfant pleure, c'est pour ça que c'est pas facile à des moments de recommencer, mais voilà, donc je disais que je vais rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer nos cérémonies, les cultes qu'on faisait, à quoi ça servait, pourquoi je me retrouvais à faire autant de partous, pourquoi je me retrouvais à autant me droguer pour même essayer d'un peu oublier le mal que je faisais, le mal qu'on me faisait faire depuis l'âge de 13 ans. Il faut savoir que avec Héritier, na Guilain, na Tonton Guilain, na Ngamoko, tout ça là, rituel. D'accord, expliquer Bino, tout ça là, avant na kende, et pas il y a mibali, que je fasse la récolte, récolte il y a sperme, il y a maïs, il y a basi, il y a la lesbinage, esprit impudicité, il y a landanga, il y a bimana, il faut que la pour utiliser. La banda kunyoso, autokendaka, na ba flat, et puis il y a temple. Na bango, na biso na loba, en vérité, pour na pe na kendaka, na sala pe makambo, na bango, lelo, c'est ça que je viens témoigner. Pour que vous sachiez qui est réellement qui. Si vous voyez bien à tas de près, à tas de loin, bateau et la cité, bino fait, ceux qui bassent la kinde bino, badoroga qui vient au jour moko, bo bossani makambo. Vous témoignez ça, vous le kata basali ya nzambe, sauver bien la situation, et ça grave. Si je prends la peine aujourd'hui de prendre ma caméra, de dire, Nazali Boma, tata, bon, le kaba bimisanga net, tu as dit Boma, mais, attends, vous t'as dit Boma, que vraiment ça, c'est lourd même, mais, Lélo, vraiment, je vais témoigner de ça. Donc, ngana Toto Guilain. Et si tu parlais déjà depuis Kala, tant maman namke en Suisse, tant a dévergé nga, a commis qu'on a habitué à ben sa mibali, mibali bayakaka, balala nga, atila nga, ba drogue, na ba tout ça. Ça si, et comme on a moi habitude. Mais tant que maintenant, ma camoué, comme il faut changer, je disais là, c'est quoi? Tangu, ye, na, je cite, tonton nanga mususu, mon oncle toujours, tonton Philippe d'Eprouva. Monsieur Soubabenga épée, étoile de star. Kaba Congo, na kacha milieu congolais, oui, ba yebi. Donc, na tonton Philippe, là, ça va souvenir vraiment très précis. Tokenda, na ba, la Suisse, quand j'étais un peu plus jeune. Tobandaki kokenda ba, parce que Tokenda, puis on a déjà été, on allait, et j'ai arrêté d'aller un peu, quoi. J'allais dans des espèces de, au moins, cathédrale comme ça, un peu, église catholique, si on veut. Tokepe, na ba Butu, la Tamwana, ba Kotisinga,
to koti na espèce de cathédrale, to monde pe muta yambi biso, même pas ba solo là, donc to yebi déjà place ba okendi, bazo me manga, donc ba koti. Donc maman na ndima na yeba sale makamnyo so oyo maman ngo. Mbande konanga, c'était ça. Je dirais cobra en français, en lingala je dirais, je sais pas c'est nguma, mais vous voyez bah animal on a ça la boy. C'est là. Ngana oloba mingi na kochap ina mingi ba nini te. Tokendaka et puis on a déjà été, on allait et j'ai arrêté d'aller un peu quoi. J'allais dans des espèces de omoni ba cathédrale comme ça un peu église catholique si on veut. Tokepe na ba butu la tamwana ba kotisinga na tokoti na espèce de cathédrale tout le monde peut monter yambi biso. Non maman même pas ba solo là donc yebi déjà place ba okendi bazo me manga donc ba koti basali bango signe tolandi banzela nzala banzela tokoti ti tokiti na place moko tomoni espace moko ya monene comme na sous-sol toujours na kati ya église. Bon là-bas ndele bazalaka ba chinois ba pakistanais ba indiens toutes les races et origines pour na kati ya misala mabe origine ezala nango te. Tokomi pe place wana. Maintenant, je me rappelle, la place wana, quelques minutes, toko taka aboye. Na yebite na bega onini, cérémonie et banda. Namoni bato na ba bilamba, ba finika, na mwindo, namoni mutu na mbeli. Moi, ils ont mis une fille sur la table, parce que je dois m'exprimer en français pour que ça soit très clair. Je suis là, c'est mes souvenirs d'enfant. Je suis dans cet endroit avec mes oncles qui me tiennent la main. On est en train de voir une scène sur une table de pierre rectangulaire, grande, est allongée une femme blanche. Autour d'elle, il y a des hommes et des femmes qui sont capuchés, cagoulés. Ils ont un couteau argent. Il y a un homme qui tient un couteau. Elle est sur le point d'être sacrifiée. Je suis une enfant. Je comprends pas ce qui se passe, mais je comprends qu'on est en train de commettre un meurtre. Là, Nazo expliqué, Bruno, première fois dans mon sacrifice humain. La mise dans la loi. Bah, mes manas, le jour-là, vraiment, bah, tonton nana, Guila, la tonton Fili, ton kotapé, ton babanda calme. Si, ton un peu séné, les gars, dis-moi, Souana, bundanate, peut-être, bah, tiens, qui est sûr qu'il va tranquillisant, bundanate, mon doigt n'a signifié à boy, n'est-ce pas, la sabino. Oh, le babano, bah, cantation, à lobby, bah, yembi, bah, disait, mon avant, à la cantation. Si, tant, bah, si, il a poignardé la fille. Maïkila est sopana, comme ça. Tipé, bah, zui, et bembiwana, bah, qui est dans le mot. Tipé, et comme il y a tango, il faut aussi mbana. Tout ça, n'a qu'à secte. Il faut aussi mbana. Namwana mke, donc, la syndicate, bah, oncle, nagaboui. La dépita, ce qui se passe, ce que je passe seulement, c'est que, normalement, on a que, à la queue de l'œuf, bah, on passait du saut, une espèce de coupe, qui était aussi argentée. D'être un verre à vin, bouillé. Autant, il est vraiment bouillé, la tournanga, la simbelinga. Pour normalement, on a fait bala misusu, normalement, on a fait batata, on a fait bilongi kokani, on a dit vraiment que, on est dans un endroit, de côté de la place, il y a ma baie, les gens, ils savent ce qui se passe, mais, non, le batté, non, suivre casse. Je suis le mouvement. Donc, comme tu comme il tourne en là, la pessina et la simbelinga en haut, la taille, la moi, vraiment que, c'est du sang, makila. La pessina, Totongila a Méli. L'équipe à Totongila a Méli, à simbelinga, à pessina, la Méli. La Fessiango, tonton Philippe, Anmeri, si, et continuer. Tant aussi, ici, comme elle a, tour moussousou, et silité, bah, si, ici, comme elle a, tu continues une espèce de restriction, bah, tu vas au solo là, au moins, bah, tu vas au Sekalabango, donc, bah, oui, tu comme la maquilla, normal, tranquille, ils le font tous les jours. Si, tant moko, tu comme heure, il y a, sauf qu'il y a dîner. Moi, je bats tout lia, si, bah, mimi biso, bah, misuni.
Non, mon ami, je vois de la chair. Les amis, je vois de la chair. Je me rappelle, c'est la chair d'une personne blanche. Moi, je comprends très vite que la femme qui a été poignardée, c'est une jeune femme blanche. Je fais très vite le lien, hein, que on est en train de manger la chair humaine de cette femme. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer. Pour que vous allez mais bon, là, bien dans Ronde, ils allaient qui n'a maquilla, batoki sasi, kande, babomi, balié sibiso, kaboui, n'a pénalié, si, devait tout mawana, ba souvenir les amis, mais, le jour wana, nilisa na makila, balié sana moussoumi à montou. Au moins, vraiment que tonton Nanga, ils étaient à l'aise. Que c'était comme si, au moins, ils battaient à l'église chaque dimanche. Comme Bissot, on partait dans nos cultes, dans nos sectes, je sais pas. Au début, je comprenais pas. C'est pas tout le temps qu'on allait, mais je sais que, sauf une semaine électrique, qu'il y a un moment où, après école, papa Gilaïe, à Meminga, Toké Namakamuna Bango, toujours les mêmes choses, Tomeli Makila, photo yemba banze momoko, photo tobi musaba quantique. Faut qu'on fasse des choses vraiment. Je vous avoue qu'au début je comprenais pas. Naza moi na donc bon ça ça na makambo, na kata ignorance, mais moni monana c'est que non ça la mapi. Voilà. Voilà la famille, ezaba épisode belé, ezanango belé, mais on va pas analyser tous les matins comme ça. Ça fait ça vraiment je m'arrête là, voilà, dans ce canal wana, et puis je vais chercher vraiment de mon mieux l'âme sous les lotés, bien l'âme sous lobby, ton à côté la penza analyse, voilà. Bande konangai oyo boyoki oyo ezanango katikati, bande ki histoire ne bande bandeli, on peut les chercher ezanango bato belé bachi yango vraiment. Batie yango bande konanga nyonso oyo mwana azo subir na vie na ye nandenga komi boye eza biso ba parents eza responsabilité na biso ba parents manque de sagesse à ba parents ebele yebaka kosala choix ya mobali te tango moni déjà mobali oyo atekaka putulu azo tia putulu ozana bana no basi yo kanisi azo tekango azo bebisa ba vie ya bato mususu. Yozo kolwa obie mutu mobali no ayibaka bambongo ya bato obie mobali no asalaka mabe moko boye pa ya bato yozo mona no ke bato wana mobali no aza alangwe masanga aza na permis azo mema ake konyata bato ozo mona kaka bato mususu mais ozo bateke tango tolakisaka bato mususu musapio ezongaka pe na kati ya ndako na yo na vie na yo nzambe aza mayele tango ozolakisa loba to salaka boye metango to salaka boye ezozonga eza via batu wana eza makambo na bango ezozongela kozongela yo mama yo zaki na Suisse kuna mwana wana ninga explikaki ne bandeli bozaki soki na tata na bango soki pe simbaki te oye kozwa Toto Guilin na âge à 13 ans bandi kobebisa mwana na yo. On ne peut même pas condamner l'enfant aussi à l'âge à 13 ans, même 12 ans, même quoi, quand on viole quelqu'un, ezalaka pasi pona mutaloba parce que c'est un esprit oyo e incarnaka mutuana. Mutu ya violaka aza déjà un sorcier, aza déjà mutu mabe, aza déjà na esprit ya mabe. Boyoki pe Toto Guilengo à la fin, aza mutu ba kisi, ba incarnation belé. Donc tango si a violé mutu, tango déjà a violé mutu, a violé mwana, surtout mwana wa mukie. Tant maman peut prier à Kanayote, assez à envoûter, moi nana zaki ce n'était plus elle. Donc oya ko zelate bol baki moi no azama be pourquoi abandé koloba na maman na été akolobate parce que eza susu yazo diriger esprit na été. Alors mais ce qui maman na a trouvé qui mobali a bien. Aboyeki kokende koso mobali ya bapimbo, mobali ya moyibi, mobali ya lokuta, mobali ya escroc, mobali ya mabe, mobali ya malamu te, mbele bana balinge ba subir vie ya boyete. Alors maman, il faut la sage. Maman faut la mayele. Maman faut battre la bana na yo. Ko exposer bana na yo te, ozu mobali, même itata na bango. Je crois que Guilin wana même ibano ya yemoko propre, abebisa bango.
soki tolandeli Guilin, tolandeli bala mibali wana nyonso, ndeko mwasi azoloba. Mais écoufélité. La fille, Téléma, kende ko funda bango si tu as toutes les preuves, mundela sala ba enquête na ye, akoyeba ke nzoto na weza na drogue. Surtout quand la drogue wana kaka eza na nzoto na yo, soki ka mundela découvrir drogue wana, akoyeba drogue wana e wuchu wapi eza ya ndenge nini. Ndeko na biso mwasi avanda bongo te, c'est le moment tanga moni conscience ezongi parce que eloko moko lobite ke papa Guilin tika misala mabe ou bien so continuer lelo ko kola koleka ba 60 papa wana. Mais soki eza misala na mabe azo continuer na communauté et puis baza na réseau mobimba azo tanga ba kombo eza réseau. Et puis bino mo bolobi boyoki ka lobe ba ne ko envoûter batu ba koteke même na sorcellerie. Tout ça parce que biso ba maman toli ko vanda kimiate toli ko sala choix ya mobali te soika mobali ya boyu yo olingi ko pema te même une année 2 ans 3 ans o pema te motebe komi ka kuku le quoi baloba ke bolingo ba remplacer ngo kana bolingo o zona n'importe qui bota la vie ya mwana ndenge komi kotala eka bozomona ke muta tonda kilo aza pepelete. Si vous voulez bien, même qu'on s'explique, na ene tchaza na retard, ne tchaza na ba biloko moko kilo moko boye. Et puis, eza moi la moko boye, ceux qui abaye de tingala dans son à moi mo faut poser ba question, faut que solo la na ye. Azane belé mais azo ko rappelle ko s'orienter bien te pour expliquer clairement. Alors eloko ya sengi na bino bato boyebiye na bando chité nanga. Bino bato boyebiye, bino bato oyo bozala na ye pembeni, bino bato bobima na ye, boluka délivrance. Yango bozomona ke peau noire ezaka na ba problème. C'est triste, biloko boye. Bazo memaye na ba incantation, bazo memaye pe physiquement, basi ba drogué, maman na ba oso pe bande pe ko drogué ye, maman na bango en tout cas, maman bima. Bima oya kolobela biso makam soko bombami oumela te okufa yo. Bima oya ko soutenir mwana na yo. Bima na réseau social ba ke nga mama na ye. Bima o soutenir mwana na yo. Ba mama ba congolais bo amela mikaka. Mama yo mto boti bana na basi même bana mibali ba koma ko violer bango. Ko katsa te ka bana basi non. Bimo bo moni ndenge ki deux fois régner. Ba papa Guilin wana wazotanga ba kombo pona basala ki deux fois pana bango parce que mwana oyo avant de verger ndenge na yoka video ya liboso abimaka na déverger na d'abord na Nice si maye liboso donc papa on a ça capable pas ko bima na mwana mobali ko abiser bango. Alors maman il faut être prudente tango divorcer ou bien tango zoluka mobali nini okende na ye. Okute kana misala mabe, asambela ba science occulte, azala ba kisi, asaka ba putulu, asala ka boy. Okofanda na ye pourquoi? Pour ne yebi ke tanga zoteka ba putulu azobebisa ba vie ya baninga. Donc au contraire bano pe ba koyana ndaku na ye, bano ya ba kozala sutwa na ye, ezala bana na yo, ezala oyo ba ebimi na makila na ye, yeba ke bana na pe ba kozala mal, ba kozala maudit. Ba kozala na malédiction. Nzamba kozala injuste ta yo bebisaka ba via batu bana yo albolia ka bambonga putulu bana oya yo bakola bien non ya yo pe bakobeba. Alors bandeko nanga bofunga matoi bien like mission partagée eza histoire moko pasi ça n'a rien à dire que moi dans une dépression. Oui à fois ça la peine à dépression mais pas dépression ya kobosa na makambu te. Mais ya vie na ye azana dépression ya solo. Mais oya solo baza li boma te. Dépression ezali oui, eza parti ya li boma, mais eza na degré o te ke obosani. Même muto li boma, moko comme normal, aobeki ma solo normal. Et puis même muto alango masanga, akoma juste. OK? Surtout pour baloba ke muto soka kanelo, aoloba no makamna kwiti akana okala. Ba yeba makamba oloba. OK, azozela kata mutune koza moi problème abande loba pour bomba bana sima kwiti. Moi na biso oui,
Faut kota akemona ba psychologue. Il faut dans soupe amona to yebité. Na la dit témoignage n'enyo sauté. Mais pona à vivre vie normale. A beaucoup la bano bozoma bazo lela wana. Il faut azalape soigner parce que vie na eza ko beba. Et puis na yebité église na sambelaka. Na nya salier délivrance. Bande ko eza pasi. Pour so ba salier délivrance à mala monter. To kaka mwana biso bo pas akufi. Parce que ba papa Gilena ba ndoki, bazaba ba science occulte. Yaya, maman, battez la bana. Bangonde vino à lobby. Bangonde assurance na o yaya. Bangonde lemsu bako. Bangonde bazali explication na ona katia mukilio. Parce que kotika bango bako bota. Donc génération de génération. Mais namba kamba boye, bande ko eza pasi. Na bangi mibali. Bande ko bo banga mibali. Mibali ba mitema mabe. Bana na yote. Oyo kokuta bana bato. Oyo ko détruire vie à mwana bato boye pourquoi? Eza pasi. Mais source nango eza maman. Maman da pone mobali mabe. Oui. Tangwa ayeba ki mobali wana mwasi mobo na mona ki amataki na live moka lobiki ya komela na ndako ya bano na Suisse. Soki pe ba yambaka ye. Alobi ayebi te ke soki papa na banda ko violer, ayebi te soki papa na banda ko chapimbo, mais elo no putulu, mais loko ya ayebi ka ke papa na banda ko tekango. Déjà yo mobali azo teka misala mabe, yo mobali no na ko yiba na magasin, yo mobali na wasala misala malamu te, yo mobali no boye, na kisasa mobali no kuluna, na mobali ya bongo ozo s'attendre nini. Bomone mwana mobo abotama na malformation makasi na kisasa papa mwana na zaki kuluna. Mabe to futa kango awa avanta musoto kufa to yeba te. Li paradis na li felo ndambu nango to bandango na nasi. A bon attendez salut en tout cas na tiki bino journée malamu likamba mwana oyo bota lelango bien. En tout cas bon service na ba oba ok musala bonne chance na ba oba zoluka musala mama leki na bino la danoise. En tout cas sozo luka mbali ya bien biso awa mibali ya bien ozoluka mwasi ya malamu. N'hésitez pas maman, contactez la danoise. N'hésitez pas papa, contactez la danoise. Na 0044 74 38 03 16 23 au Zouangai to solula to luka mwasi ya bien. Yaka pe na ba critère à bien. Voilà, ndeko zwape libala no noki. Na zo sala ngona ba diaspora o ba vandi en Europe, Amérique du Nord na Canada, Australie aussi. N'hésitez pas, venez na Live Together original. Maman Leki Nabino International, la danoise. Bisous à tout le monde. Bye bye.